Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Fareki oye! Fareki oye! Fareki oye! Eunoi! Embazie! Biluvia kuloi! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voka kiese kwe. Tsai voka tsai kwe. Merci. Tolandi oyo elobami. Biso toujours kukanisa izana musika zoka ekombi kana ezeli ekomi pembeni. Soki mutu akomi na porte elingo lakisa nini? Akota na ndako biso pe toningo kota na ndako. Fareki oye! Bimoni ampasi oye! Ya solo tozoloba le 8 juillet. Mais biso bimoni ampasi le 2 juillet. Eza bongo le 2 juillet wana nyonso bakoya bakolanda biso nde tokoyamba bango oyo bakokotala le 8 juillet tokopasola sac totala eza na kati toyokani Boso tuza koloba papa Kimbangu azana na boloko. Biso tolobi soki abimi na boloko biso bana tokosepela. Bango bie bango te. Abima bie abima te. Nzela efungwama bie efungwama te. Siko ya mbala otolingo tala. Tuzotala oyo baza bamipesa penza tala misala ndenge ezosala na nkamba. Marire ba dérangement mais toyebika tokolonga batata bazalaka na biso ntango nyonso. Soki tolobi ke bapapa bazalaka na biso ntango nyonso oyo bapapa baza komemela biso programme minene motema mingi jeune papa jeune azaki kosangisa biso bafongoli centre fongoli retraite po bazala distance na biso te bongo bie bongo te soki tosalaka babeka po bazalaka biso pembeni bazala musika na biso te tokoti retraite toujours pembeni kala okoyoka teke kolo yoso nalotaki namonaki ezalaka oyo namoni papa Kimbangu liboso ezalaka donc elakisi ke kosangisa oyo basangisi biso bajeune po totonga bien lingomba bango mpe bazala distance te yango basalaki retraite kolota bapapa kolota kolo Yesu kolota pe tata Simon Kimbangu ntango nyonso makambo wana soki tozongelaka yango mpona nini ntango osengi bango bayoki baye basalisi bamama ezala butu
eza moi esika nyonso ozali mpona nini bolataka kitambala parce que soki ataliki alingi asala likambo na ye mpa na yo kitambala eza te akosala yango ake na ye talaka position mpona nini na ndako ya nzambe batata balataka ekoti te batata mpona nini bolataka ekoti te na ndako ya nzambe ezali mpona kobungisa liaison te entre biso na tata nzambe. Voilà, toujours pembeni na sapato kolata te toujours pembeni bana Israel bauti na Egypte na nzela Moïse ake kozwa mibeko mais avant azwa mibeko nzambe alobaki na ye nini alongola sapato mpona nini pamba te esika ye atelemaki ezali ya bule yango balobaka bato asoki okenkamba sapato longola c'est vrai parce que kosola na nzambe kozala na biloko wana te bongo bie bongo te yango tolobi ke tozokoyokela ngo mosika esiko ekomi pembeni fuma banza alobi botonga kaka Yerusalemi fareki toza na programme ya bino toyokani ye tala mosika touti moya lelo biso tokopesa likambo kaka na fareki kasi nazomona tadi ezotambola te pese mikro aloba olingi aloba nini kaka okene wasa yomboka wingi wasa yomboka okomba tata molimo santo merci papa tadi ezosalema papa mosala ezosalema bandeko na Kinshasa papa baza komipesa papa likambo na banzo oyebi yango bamboka mibale ezosimba te Brazzaville na Angola bamboko mibale papa baza komipesa te donc bato baza komipesa ezali kaka RDC Kinshasa na Congo Central nde freinage eza esika wana ndenge bambuta balobi papa bato wana ya mabe ti ntango nini papa bakontinue kofreine misala sunga biso bakende mosika po ete mosala ekende liboso okomba tata molimo santo oyebiki bazolanda yo balanda toza direct bayoka papa po epesa bango mpe courage papa comité mixte oye tokozonga nsima papa tokozonga nsima te pamba te osangisi biso na fareki mama kimpavita aza wana koko kinzemba aza wana tokomi mwana moko papa bon ngai nakopesa retard te soki date wana mokolo wana soki ekoki kaka nakoloba nakobonga te merci papa po soki totali bato ndenge bazoyoka pasi mawa toke Brazzaville tomoni makambo ya ndenge na ndenge yalobi papa zako batikelaki yo charge tokozela lisusu te bato baza na pasi ava tokende nkamba totikala kovanda toloba likambo moko bongo toleka nkamba apres tozongi so Brazzaville mena Brazzaville konzulu misala ezotambola kitoko mokili mobimba bazolanda yango balobi oyo ya solo bazotunda ndenge papa vision makasi pole asenga bateau de pêche asenga avion nga makambo ezali wana te so tokomi nango komona facilité ye mingi retard ekozala te parce que na 21 papa Kimbangu alobaki boye tokokangama tosala prison
kasi biso tokobima te ya biso kozalaka kaka na Congo na mokili na biso tokende pa mosusu te. Bana Israeli babimaka mpe babimaka te. Babimaka baba. Bakendaka wapi? Egypte. Mais biso sur place tokobima te. Donc elakisi ke makambo na biso sur place ekende pa ete kakao yango toza kolandela moko tokende nango toyokani ye ingeta baba yalubi te tokende bongo tozonga braza tozongi tokoki kosisa oyo nyonso tozongi nango mokili mpe balandi yango mpo na avion ye moko mbaza nsanda koma matade kombelu tete mpona koya ngongwa kimbanda basisi makambo na ngongwa kimbanda alingi azonga na nkamba alobi awa nde avion ebandi kokwela alors tozosala makasi po ete aéroport esalama bie esalama te tokokoka na mbongo ya nguba batomate mbongo ya fufu mbongo ya pondu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu Kimbangisi moye papa zokotuna soki tokokoka mize etongami to etongami te na mbongo nini ya pondu na nguba na makala eza boye te papa tinda kaka tokosala Kimbangisi oye eyokani wana nde bamama bazodeklare bolobi nini nayoki bien te sikoyo tolingi obanda oyo ya kilo ya monene bongo ezali bi ezali te ezali papa ezali papa na komba tata mwana pe tata molimo santu batunaki yo na 1921 yo Kimbangu oza kaka na mpotsa ofongola lingomba eske oza na mbongo ya alobaki mbongo na ngai nde batu na ngai batu na yo papa bongele meso tozali te nkambe ezotongama to ezotongama te papa kobanga na yo te papa tozali yo ndenge ozoyoka kaka bana na yo tozali kolelawa makolo ekoma mutu atambolaka na bitambi ekoma na bagenu papa mba mosusu makolo mibale opesa biso ekoma misato na banzete kokamwa papa kasi bango bazali yoka bino buza na nzambe kasi yoka bino buza na nzambe biso pe toyebisa bango azali yesu ke alobi ifo esa ezali Kimbangisi ye papa tinda kaka tokosala yo longola kaka ba maladi ba ndenge kaka papa uyoki basala balati batobi na mangesoni bango wana nde kobwakela batu ba maladi bambasu papa pasi bango wana kaka bazali kotungisa bana na monike pasi ekomi mingi totika yasi papa
O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe na biso papa Molimo Santo. Na 1921 tango bandi mosala na contre oyo otelemisaka liwa neva mobima. Papa lokola tozali kotonga pamba te pasi pe ekoki kosila lelo te puisque esi elobama Yerusalemi fo etongama na tango ya pasi. Kasi papa mbongo oyo ezokendaka toujours na ba ordonnance, mbongo oyo ezokendaka toujours na morgue na ba cercueil, yokela biso mawa toboyi kokufa te, toboyi kobela te. Kasi maye oyo osalaki na 1921 papa toluki na biso miracle te. Telemisa biso liwa, telemisa biso ba maladi papa. Kobela oyo ezali ke il suffit koso omelimo mafuta na yo ya mbila isili nako. Ndeba koso wana tika oyo ezokoluka ba argerole soki ba biloko nini wana tokende na pharmacie papa toboyi na biso. Limbisa biso papa pour que moi mbongo wana bien que ya moke esala musala na yo papa. Na banza mo moke papa to bakisi yango wa. Likambo nyonso ezalaka na ntango nango. Nyonso wana ndenge alobaki na oyo ezalaka na 21 ekozonga. Ezonga bi ezonga te. Na lifuti ya mokili na ya likolo wapi eleki bien. Yango bomipesi Digi nini ya mokili eza mabe. Papa lifuti ya mokili esukaka mabe. Tomonaka mingi oyo bazako tambola na mituka ya ndenge na ndenge. Me okoyoka kuna maladi ya kufeli ya soni. Batu babandi kokima ye. Meme kokende na ebembe. Ezalaka mawa soki mutu akufi. Kasi batu mususu ekoma soki akufi c'est bien akende. C'est-à-dire lifuti azwaki ya mokili. Me oyo ya yo papa wana ezali seko na seko. Ezana suka te ezanga suka. Yango nde papa toza nango mposa biso bana na yo. Yango kaka likambo tozali kozongela papa kaka ya ba maladi wana basala balati balongwa bakende po biso totonga nkamba papa. Bakende wapi? Yo moko papa yebi esiko kotinda bango. Kimbangisme oye. Papa na 1921 tango yo nazunga ao pekisaki makambo ya kindoki balingaki koyoka te suka obimisaki bango na kimona meso. Yo moko yebaki otindaki bango wapi papa? Kuna otinda bango tinda susu bango susu kuna papa. Bakende. Elubi bayombe nana. Kakumi kugansi nana. Kerika. Biso tolandaka oyo eza na Bible. Milan soki tozwi yango kaka pongi ya libela ya kosepela na kosepela. Moto pe okufa kozala te. Moto akobela pe kozala te. Maya bimiso ekobima lisusu te. Yango tosozela. Bongo be bongo te. Bongo papa. Nao bakenda bazongi na bango librement.
pour baza na problème na moto te bango nde babebisa bango na baennemi sikoyo nzambe alobi ntango ekoku ya kosepela bozonga kasi Yerusalemi biso tozotalela fariki Dozali papa. ozali Dozali papa. bon l'air mpe ekei tokende koyoka oyo nzambe abongisi na oyo eza na bible feti oyo ya le 8 juillet eza na maboko ya bino bafariki le 2 juillet programme na bino le 8 juillet ya biso nyonso toyokani tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Imbangiso ye. Soki papa abondeli biso nyonso oyo tomemi mwa biloko ya kolia toyebi esika tokenda kotika yango epai ya papa Kiangi tobongisa maboko totonda maloba ya motuya ya tata Nzambe kolo Yesu pe tata Molimo Santo okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo awa sani pe kozala tobosana te tulombele tata monda velela osindika bana bako musamba tobondela tata Nzambe kolo Yesu tata Molimo Santo bobatilaki biso na butu bobatela biso mpe mokolo ya lelo eza mokolo monene oyo ezali ke mokolo ya yenga oyo tokokumisaka tata Nzambe kolo Yesu tata Molimo Santo programme toza nango lelo ya matei ya misala kino na pokwa zala na biso elongo toza na préparation ya le 2 juillet 8 juillet mpona ba mokili mobimba tokoya awa po tosolola makambo oyo bopesi biso topanza sango na mokili mobimba pesa biso nguya pesa biso makasi longola nde maladi bato nyonso kobela na kobela mpenza omema biso na nzela liwa ndenge balobi le 6 avril 21 liwa etelemaka 9 ans bato bazalaki kokufa te kaka kosambela kumisa yo tata Nzambe koyemba banzembo oyo tosengi biso mpe lelo oyo kokisila biso makambo nyonso ezaka na 21 na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Loué de Gambotea.